entre moi si ya munene ou aza mabele minene na moi so aza mabele mikie donc mabele minene na mabele mikie nini sala comme ça bien mbetu to masoko ya minene na masoko ya mikie nini oyo travaillaka bien na tango ya rapport sexuel nde toyeba Olga toujours bandana yo toujours mabele ya minene importance nango nini pe salaka nini avantage nango na désavantage nango okoki kopesa biso awa na Afro Promo TV. Merci pour la parole. Mabele ya minene surtout na belango et salaka bien bile pena minene bwe pena ko bosa tina papa suka likatana kotisa o kanyon ka bo fini yango bwe averser mba moko mabele ya minene na lisoko minene kano na bela mikiete yonde sala musala. OK, Venice Mara. Bon, n'invité moi ma belle amitié. Tiezabo. Ma belle amitié, ma belle mo ato boti mo no melisi ezaka boy. Mi tout na hôtel na sete. Ma belle minesa misa mo na moko mi tout na ko mota na se kwe imbala mo na kilo. Oh. Akoba ka pe mo na bona sima mo na meli. Donc ma belle amitié nde makambo. Oh. Ma belle mikende makambo. Donc on a masoka mikende mabele na mikende za makambo. Masoka mikende mba asiba lisokote. Est-ce que tobola da awa koti basiba akali bolo donc atnaza mteza munene elengi ndeza awa ako tombola ngai atienga donc au sala nga position so ya lingi donc boyende makambo. Munene otombola na mbala okokati. Abandi. Donc batayo nde makambo. Lisoko na libolo sala bien. Sora sangi sengo pena koti nde sala bien. Moi c'est bon moi lisoko teta mazo fina et sala bien. Au contredit ni na au Venise lobby. Bon pour la ngala au Venise lobby. Libele salara bien, libele musuni, libele munene lisoko munene salara bien na mobile. Pesa elengi mobo pesa sentiment mobo. Bon so ko mono ka botel ka lisoko na verser mba mo. Vraiment. Kota lisoko ka na libele bendio mba mo, a verser mba la moka. Venise. Donc ils sont différents. Donc ils sont différents. Donc on a yo ma soko na mabili ya minene ya ngwana ndesala ka de mobile vraiment déjà vous allez exciter déjà do mi bois que l'avant. OK. Ako sabino mara. Oh. Omo bata minene boy. Mabolo na bono za musika po mbala koma place za kuna ekoza la passe makasa ko nyoko la mbala. Donc menga so na tieka ba monyo mba mo akoti. Mais wana fo aluka ngo so tala tayo. Libolo mukeza mikuwa esoka faut payer mon suni penza esoka leta mozo tout wana affrontement et tout ça là passe faut za na mon suni mo penza oyo ga basa mikiwa libolo mukwa kama ba na mukie boy misu zolo mnono so mketi na kati c'est que yepe na kati kuna partout aneka munene solo bani c'est que donc munene neza partout tina kati ngaso mukie na lingango po ndengo bona mukie bona kati pe na ngaka bo do na zala ka bo ngaza la te kote musumu nene kote musumu kinga nyonso eza mikie munele lekika esalara bien tompe na dobe pe na mwasi eza musi yangwana azodenda pe na za pe likolo penza yangwana. OK, abonnez-vous massivement à Afro Promo TV. Ande boza bilenge boye vraiment na Afro Promo TV. Boza décidé to zanabino longo balobi entre ngana yo do yo na nga do émission yo na nga to ye bana yo ndo zawana okoye ba ngalelo. Do yo ndo zana okoye ba biso lelo. Donc abonnez-vous déjà na Afro Promo TV donc to zanati donc Olga Venise azolo baké yé muké partout nous a munene bongo na sepoza munene est-ce ça moi si soit dans munene faux sexe n'est pas dans munene eza bongo te kutu bata minene bazali bolo muké soit la muké par rapport na ndeni bon munene zape munene ya munene te il faut za taille moi li soko forme bien moi libele forme bien moi libumu forme bien on appelle na kati faut za la bien donc ne sera kitoko elenge donc na yo muta munene le sexe n'est pas misuni za derrière otonda na kati eza otonda kokanda sa musuni eza munene ya munene te kokoto zinda mais musuni pe alokola koba vraiment Venise Mara bayi po mezani mo muta mukie ndazana ngamono neza so chilo mbana na kitaka tai na ndeza aza mbala munene za mukie na vande no bale kitoko no sama mangnes to kitoko na yoka pe mate yepe ndazana ko tombola ngai asali nga soki ndenge nini nga ko panze carte mapa na ko mele nini date na nga date de naissance likolo ka ndaza likwambe tout bon nga na ko date de naissance na 1900
na komi ngo pena mbeto dans la komela ngo pena likolo nga ko komele merde nga na koma ba lettre nga sala ba jeté oui nga na koma ba lettre na ba chiffre Mara boma moto parle boma moto na koma mbana nga ngapa na koma nga sala ba jeté nga pena côté pe ngamba asiba ngati ngani na siba mbaya na siba mbaya na ndenge moko zo idete na eza lozana eloko ngo ndenge ni nga kota oui eza les ndenge ni ozo banga to yaka ata to forcer to tieso ni ko kota nga na kusoka bien yo yexeka bien ayo ka bien pe yanga pe ratarate na muluba lo kwa mungala. Ok, merci Vénice. Olga, tout le monde qui est vers la fin émission na biso. Orolobani pour na baso bazam ma belle minene et puis ma soko minene. Orola ça ba ndenge nini mwasi munene ko sepisa papa na mbetu et puis numéro de téléphone. Pour na basa ma belle minene et ma soko minene. Faut ko ba ko sepisa papa. Pour ma belle no kaka papa soka moni yango sala bien. Li soko na kaka classement nango. Papa soka moni yango nande ozo défiler. Atati kola mbetu e vandi sel na la mbetu. Donc kitoko kaka na sepeli mingi na émission numéro na téléphone plus 243 89 86 33 33 4 numéro na téléphone plus 243 89 86 33 33 4 plus 243 89 86 33 33 4 bon so bengi rozwanga moko Olga Nzalenga en personne. Ok, merci Olga. Vénice minga lobe zate mara na peska bambote na batno sto balinganga pe na famille na ngai pona kozwa ngai Betty Vénice Kalimba sur Facebook okomi na WhatsApp obenganga na plus 243 82 29 77 554 plus 243 89 29 77 554 donc bola lisama solo te bo benga ngai Vénice oza machine de bende yeyo ngana Vénice machine de benyama netu ba pona ka nga sonte na kota lole mona nga partout eza lidusu donc bo benga nga borelengeza makambu Vénice la neige blanche. Ok, merci. Merci Nabino Sobozaki on a kolanda biso na bokebi nyonso ya malamu tozwa e ya mabe totika.